Maman Rosette, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonne journée, l'équipe bien? Oui, journée, l'équipe bien. Ah, ok. Donc, frère Fortune. Ah, oui. Ah, oui, c'est un numéro privé dans l'AI. Ok, donc, 19h, nalingaki kodéranger ote lokola ozalaki na prière esilite nga nasisaki bacourse nazali nango na njile et puis si nazongi déjà poni kasi baséjour ezoleka bien. Ezoleka yango en tout cas trop bien. Nayaki depuis septembre nazali awa donc nakozonga mpe na décembre. Ah oui, parce que je me rappelle la dernière fois au tosolaka na yo oyebisanga que si Dieu le veut déjà na bamwa oyo ozala na kine. Nayaki depuis le 18 septembre. Ah, ok. Donc nakozonga na décembre kaka awa. Donc après bale 15 ans. Ah, ok. Boni kasi ba préparatif ya ordination ezoleka bien. Oui, ça va, ezoleka yango bien. Ndanga longaselinga atalinga na koma wa basa la cérémonie wana bon. Yama mazambi na bana na ye ngambe bon. Même église yango kudola na te kutu. Donc on a passé à l'autre sur la soka la mer, comme on a l'église na ye mais tout bana na yaki na bita mais tout on peut permettre de kamone ça la metala. On peut permettre de dire ça na ngo peche ko. Na dépendant na muta mutimité na dépendant na ça. Mais ça veut dire que la église yango église yango peut être pas fouqué. Nanzu na tene kuna kamwe, ngo kule masanta, banini donc c'est des gens qui n'ont pas de temps. Mais bon, après la mission de ce radio, qui va ramener les camarades. Mais sinon après tout cas nous sommes dans les là, nous n'avons pas les deux, nous avons déjà mal à table. Parce que nous disons même là bateau, va soutenir, va soutenir pour les capiens. Donc pour moi, ça dit que dans le temps après c'est ça. Ah, c'est bien sikoyo ndenge nini nga namoni oyo isole ngai mpo na programme parce que bénédiction nga naza surpris ya komona ngo na Facebook. Nga siko so na ye na ozalaka lowa mondimi simple na ozala inclus na programme te parce que bapaster wana toyebani te. Quand même na invité évangéliste Roger Bata. Évangéliste Roger Bata.
ezalaki vraiment tomonana bien que nzambe apermettre te lelo mais peut-être lokolo oza nanu mais eloko moko etikenga mwa moke normalement yo oyebi nga ndenge na fonctionnaka mais soki na approche yo c'est parce que je te considère comme ma sœur dans le Seigneur et puis tosolaka na yo déjà yango omoni nalobi nanu na approche yo ntango natali programme wana natangi yango bien namoni mwa babiloko ebele oyo emeki kodéranger nga mwa moke entre autres confirmation donc comme révérende prophétesse et puis na programme namoni remise ya certificat ekozala remise ya bakado bon natali bapoint wana nyonso à la lumière des écritures namoneli yango vraiment subasima te et puis je pense que même en la plateforme nde tosalaka bapartage to baémission ndenge toteyaka biso personnellement toencourageaka yo lokola sœur dans le Seigneur ya koteya na internet ndenge tozomona la femme samaritaine mpe aevangelizaki mwasi aza na ye libre ya koensegne bana na ye na ndako ya koteya na wenze na télévision mais na bible mwasi azala reconi na ministère moko ya parole ndenge bazolinga basala epa na yo comme prophétesse parce que na kati église les 5 ministères ya parole baza kotravailler vraiment pour la édification ya bassin donc prophète ya nouvelle alliance aza différent na ancienne alliance donc il faut qu'exercer autorité pour poser bas fondement bon maintenant par rapport ya yo moko na ndenge nzambe ayebisi yo et par rapport ya ndenge ozo ko servir nzambe à la lumière des écritures makambo nyonso ozosala nayebi te soki subasima nango vraiment eza wapi pardon oui tozosola c'est bon, Loba n'a pas de problème. Et puis, fruit, il y a un ministère prophétique au Emonani na vie na yo. C'est Rosette, permettez, faut pas qu'on confondre grâce à bandoto, to don, y a prophétie na ministère prophétique. C'est Rosette, permettez, nazala posa to sumala. Yo ozala na poto. C'est Rosette. Permettez, c'est Rosette. C'est Rosette, permettez.
yo ozala na poto, je crois que olandaka ba enseignement nyonso o tosala sur la femme, ba limite na ye ozala kuna na wifi ya ofele. Nga naza na posa non nazoloba voilà. Ok. C'est Rosette. C'est Rosette. Permettez ma sœur. C'est Rosette, permettez. Maman Rosette, permettez. Permettez Maman Rosette. Maman Rosette, permettez. Ok. Kuna problème ezate na kin batu baye banga teza problème te menga na linginde to sunga na yo lokola sœur nanga dans le Seigneur. Parce que eloko oyo sali ma sœur eza ba pratique moko. Mais siko naza na posa o privé yango na maloba na Nzambe ma sœur. Na boyi yango te sœur Rosette. Mais problème est que c'est Rosette. C'est Rosette. C'est Rosette. Wana na boye te, c'est Rosette. Problème na ngai eza boye, c'est Rosette. Te. Non. C'est Rosette. Nana bengio avec amour pour que tu partages na bengio d'ailleurs na crédit normal. Tout ce qui non. Ce n'est pas un problème. Ngai posa na ezali to sunga na ma sœur. Parce que non. Mais problème eza c'est Rosette. Esengeli tosala makambo oyo eza na kati ya Bible ndeko na ngai. Te nga naza moto ya masumu te paske na yamba Yesu. Par erreur na koyanga na lisumu me naza moto ya masumu te. Ser na ngai. Nabengi yo po toswana te, nabengi yo po tosunga na Mama Rosette. C'est avec beaucoup d'amour. Non, parce que pona attaquer yo eloko moko te ezangi po oza libanda ya ba écriture. Yango na bengi yo tosolola tosungama. Mais Maman Rosette, tozo solola na yo pourquoi sikoyo lingo silika? Oh, mais yo ko attaquer nga sur quelle base ya verset biblique? Non. Ngai avana dénoncer yo esengeli na merasile ke oza consciente na makambo ozosala. Yango na bengi yo po tosolola. Mais Nzambe atindi yo sur base ya verset biblique nini Mama Rosette? Mosali nini ya Nzambe omonaki ordination bapesi ye bakado bapesi bacertificat? Nga nalobi teke naza Nzambe na olokola frère yango na bengi sœur na ngai. Ozo dépendre na Nzambe mais sur quel soubassement biblique faut pas okosela Nzambe makambo. Po Nzambe o atie ordre na église mwana
basubasima biblique te, je vais te dénoncer. Parce que oza okosela nzambe makambu au moment où na Bible eza na bafondement te. Parce que likambo ya Saint-Esprit kuna eza te. Ntango okeyaka na internet mutu atelemelaka yo te. Mais okei odela ya balimite yango na bengi yo avec amour po tosungama. Non, 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 non. Moi, je pense que le col à la bengi au poto partagé au boy, ceux qui ont le moli ba fiche wana na page na yote, je vais te